Bonjour, bonsoir et dépend dans la air Bolanda Bisso. Tu es sous l'émission la Bisso et là mais là-bas la poto. Tu se présenter pendant son minute pour te évidemment Bisso déjà. Mais là-bas au bota la Bisso première fois. Grâce au Marie Grâce, c'est au Marie Grâce. La yé kola. Koyamba là-bas la poto eza le moto yé kolaka. Bana oba koli awa bana babota awa minute ba olamba biloko na Bisso te ba africain. Yango tozo yé kola. Tout ce que passe on a biso a se présenter yemoko. Donc pour la caméra la biso to la semino que tous a peine invité o ya ye ko tala ye pe anya ye ko la po benga ki biso bi kena na créer loko moko boye on te pe invité pe ye a tala to me ka on a invité biloko on to tala ndeni ne bima na on présenter bino d'abord non et la molambi la biso comme à se présenter moko comme on a mami sendeke lelo tokolamba toza na libumu kaka ya sika tolasa bino lelo toza na dendo na biso tolamba lelo dendo eza ya fumete eza ya normal apres tokotya ndunda na biso epinard tokotya kaka crevette apres tokotya oyo ezali nguba ya mbuma menga mona tokonika yango tokotya yango na kati. On présenter biso invité na biso lelo première fois au nae maman Bokilo a te présenter moko comme la maman Bibi toye kaka baye kola kaka biso no ba mama toye pour mami Sendeke a créé le mois sika yango biso toye pour ya oye bango peto meka toyeba toye ça no ndenge ezala. Merci. Ok, wana bolanda biso sikoyo mami Sendeke sa présenter biso ba recette na ye oyo ko sala biso lelo. Donc dendo toyebi non la lia dendo ya normal te na lia aka na nini na ya nini pardon na filmer to le basala mona ke na Christmas on na Noël ne ezala mais ya boisco to into vivre na sauce demandé nini. Donc tu peux bendi caméra na biso ala sa biso abandana nini abandana ndi eza nini boso liboso tobanda na kotya totokisa ngo moke tofungoli moto na biso apres tozwa onio mibima mibale tobwaki na kati tozwi oyo babengi black pepper totie na kati totokisa yango na yango tokisa be black pepper tokisa pe na otya nini mungwa banini na otya mungwa mafuta esopani apres totie oyo mpe white pepper totyango na kati donc otie white black pepper na white pepper banika deja o banika deja wana banika te natie ginger natie garlic da mibimbaka bongo etokaka bongo apres na otya bouillon na ngai totokisa ngo na nanga oyo tobwaki na totie na kati loko otie bouillon otie sumungwa te na otya sumungwa te mpo bouillon ezala na mungwa apres na otya mwa mai moke sikoyo biloko na biso etoka topesi yango 10 minutes apres nsima toza na nguba na biso tokonika yango na monex na biso me mpona mwa makasi na koo tokisongo elemba mwa moke apres na niki yango mbala moko enika bambanga. Ok. Donc tokisi nguba mwa po niki apres na niki sumwa ndambo. Ok. Bon. Sikoyo toni totokisa nguba na biso. Ok. Donc po tokisa nguba tokisa nguba na biso yango etoka ve totiki yango etoka tomeka kaka bosala osabone te na Time of Grace TV bosala osabone te vraiment bosabone ebele esala biso vraiment bien ebokeke o like aime page na biso elambela bana poto ebobosana te marque ya mwana mboka MG Star Boutique toro toyebi bino ba jogging moko ya kitoko
siko nguba biso totia ngo na moto etokisa tokisa ngo kaka pendant 5 minutes après na 5 minutes boye après tokondika ngo na molinex. ok donc faut etoka pendant 5 minutes bon na biso ezotoka tozela mpo nsima tokosala sauce na biso. okoloba nini kasi mpona plan oyo est ce que soki moto akomande osala ngo ouais so moto akomande na osala na se wana numero na biso ezalaka content ya contact so moto alingi abenga biso abengi biso na numero na biso wana na se donc so moto alingi yango tolambela ye nyonso tokosala delivre mpe toya kotikaka na biso na ndako. ok mabibishi conseil nokopesa biso bagene mingi oyo keno tokola awa toya mikeme tobala bamibali oyo ya bauta baafrike mais bayebi olamba te esa baproblème conseil nokopesa conseil biso nakopesa bango bino bachene bolanda nao ndenge mama mami azolamba botalaka kaka bokota mingi bosabone nanu bosabone bokotaka boyebaka mwana oyo atalaka nde akoyeba en plus faut linga nanu te il faut navanda vraiment natala ndenge mama mami atie biloko nde na moto asokoli asali boy soki otali obandi mpe koyekola ngo yo moko il faut banda siko koyekola omoni mama mami asali boy yo moko mpe ozwi omeki soki omoni ke okoki te limero ya mama mami eza wana benga ye akolakisa bino aza moteya malamu akolakisa bino mpo toza na susi na bino mpe boyeba kolamba ndenge biso toyebi kolamba parce que biso tozwaki grâce wana tobotami na Congo bapara na biso olinga te okoyeba na makasi ya biso pene ezalaki na makasi mpe soki oboyi babeti yo mais bino siko awawa donc il faut tosolola na poto il faut tonégociaka donc tozonégocie boyeba nde kolamba bolanda nde tozosala okoki te obengi mama mami aolakisa yo limero eza wana merci. wana tozongi na deuxième partie na biso tomoni nguba ebeli nguba yanzu totokisi yango ebeli lenga mpe ezotoka sikoyo osala nguba yango nai sikoyo nguba na biso tozongi tonika yango tonika na molinex na biso botokisaka ona mungo to tokisaka kaka te apamba ka tosengi bana mungo te ezalaka na mungo te mais oyo déjà c'est bon tonika yango donc tiona mai wana nyonso to kango ka mpona kotokisa yango mpona makasi wana chango mamai baonikango nde baonika ngumba na biso donc eya nguba ya ye moko asala atokisi apres azonika ngo toyebi te so eplan oyo ebima nde nini eza plan na ye moko acreye yalinga nde kocreye acreye parce que nayebi so elia manga nini okolia yango na matemba kwanga okolia mpe na semoule bata semoule balela fufu donc sikoyo totala nde nini ebima donc tolanda biso na bino elongo tolanda ndenge nini ebima
Lenga ba soki na oza na bon moi eza possible oyekola donc tozoyekola tozo vraiment koyekola pe na oyeba vraiment belenga za so na moni bola kenda kwa mona meki na meka ngola page na nga elambela bana poto ko sabona na page wana na la moni boye semaine oto banda na meka ngo c'est ça. Bon, mwamba na biso na siko nika yango nguba na biso na niki yango eza pena mwamba oyo bato tosomba tenga mo na sali yango yaki ya mbuma na tokisi na niki yango ebi ma différent na oyo ya boîte nde na sali ele yango siko na olongola ba biloko na tokisi laki dendo na biso na olongola nyonso tu ai na ngai olongola yango Mwamba ni couleur pembe. ni couleur pembe Kitoko makasi. Déjà tsunga oyo omona ka. poto ochango tomate te biloko ezala sa tomate Wow, sauce là. Siko longolongo po anika siko otokisi longolongo. na longoli yango sikoyo biloko mpe na onika yango lisusu OK. na chango pembe Parce que tose posala ka esala solo ne kote. ekota na kati ya misuni OK. na jinja sikoyo normal jinja kosa ndunda fresh mais pour le moment jinja fresh eza na saleka jinja oyo banika na konika yango lisusu biloko oyo na ndambo ya mai oyo na onika yango OK. na sopi boye onika yango lisusu na tiki boye OK. omoni na tiki oyo na onika yango lisusu siko ndunda na biso nguba na biso nazotia yango sikoyo na kati ya Osopi mbala moko Omoni nguba nde ebimi couleur pembe. pembe ya Wow. ebimi couleur pembe Wow. ebimi différent C'est bien. neza oyo kolia ngo na makemba so polingi na fufu lie na kwanga ebimi sikoyo boye soki totiki yango awa sikoyo nazoya konika Siko tuko boye tokala ngo. natika ngo tala nanika sikoyo oyo nanika biloko na biso Ado to tena ngo. biloko natokisaki na yango OK. Donc faut que la étape na étape to comprendre ka. étape na étape après tofiniki yango etoka nango OK. yango etoka sikoyo tozonika bayingisaki na biso tolongolaki na kati ya biloko na kati ya dendo na biso Siko on osala sous sauce tendre. naosala sauce ya crevette OK. oyo naosepaka na kati Babi kolamba eza bato nango babiso oyo kolamba futa kolinga ngo benoza mbena kinya nalingaka bavite ola musala musala bozongisa bekolamba eza bato nango azwi mpena ta na ye na cuisine ngalinga cuisine so na koti 2 minutes na bimi mais tozoyekola patience ezoya tokomi mpe malembe ezoya poteka papapapa tobimi papapa olemi ka chicken chips mais confinement oyo tosambo barestaurant ekangami tolambilambi donc yango epousse biso toya koyekola ok sikoyo oyo troisième étape na biso tozwi mafuta na biso totie na moto mafuta na biso mpo tosala sauce ya crevette OK. sauce ya crevette na biso totia kaka matungulu OK. toza mafuta ezo pena moto makasi tobwaki matungulu natie matungulu na kati apres nsima na kotia crevette na nga na kati matungulu soki elembi seko ebela mpe nazwi crevette natie na kati soki tocomprendre on dirait mabiche on dirait tomate ekoti te na biloko te tomate ekota te na biloko OK. tomate ekota te na biloko OK. biloko ezalaka bo OK. tomate ekota antuka bolimbisa ezangi eloko moko efai tolekisa bino na kati nango mais wana eza secret te wana mpena ifo nalakisa na tiango OK. eza fai totia makayabo na kati OK. tolakisa bino totiango na kati elokwa tona biso
c'est que le sauce de bien te on a kati après tout ça dans sauce tout ça dans sauce wana on peut te donner un montant problème tout ça dans sauce wana donc tozo zonga bon sikoyo tokomi na étape na biso donc étape tokende presque na suka ndunda na biso totie na kati ndunda na biso totie na kati épinard na biso totie na kati tozwi makayamu na biso totie totie na kati sikoyo etoka sikoyo mafuta biso ezwi moto tozwi matungulu na biso totie na kati mwasi alizikala kaka mama bomi mboka wana topesa matungulu esi ezwi moto bacréation oyo olali kaka yeli oyo na butu to ndeni omoni eloko mosusu mpo olinga yango mpo mpenza kolinga yango nde mpenza kolamba nakokendanga kayu minga seselese eleki nanga biso nake kayu nalembaka biso naza na pusi nalembaka te nalembaka te donc eza vraiment mosala na ngai donc eza vraiment mosala na ngai nde nazwi bakala nanda komona bota pono kuna na baki nandasaolamba nango fana kana ozambala nga kasi nasala ndeti ya solia mbika na ngolo ya liboki na ngolo na mbika liboki nanaosangola mana bakwanga do bazolia na bango mpe kaka jour na foi na mbeka okanisa ai lelo nakosa mpona bule nanga ezala pena créer sauce lokola nandos na prière saint esprit arevele ngai oyo eloko nakosala prière nanga ezala vraiment wow sona foi sikoyo naodabaka mbika nazolamba boye ekomi koyela ngai kaka moto liaka eloko kaka moko soso kaka tokalambaka ya sauce kaka soso mpe tokokaninga yango epise tokolamba mpe na spaghetti macaroni po macaroni ana elaki mama leki na ngai kana sasa naolamba bongo soso na macaroni wa tosala yango ya mbala nsima po pene fanda eka nabi bon nameka nanu boye baoyo na mwa nini totala ndenge ekebima biso tochange mwa eleli na biso mwa elambele yango wana donc eza eloko mo olingaka omona mpe bandiko koaspire ozoko osala yango wana siko un jour tozela nini mpona yo restaurant okanisaka nini parce que kolamba déjà wow restaurant donc nzambe esafungi baporte wana elekamba bombe ya te nzambe esafungi baporte donc omoni soki oza na mokili fo ozela kaka ta ya nzambe nda ya nzambe nde eleki bie yo moso boforce donc elomo esalama te donc soki olandi ye siko awa otie crevette otie su crevette na matungulu natie crevette na matungulu ebela esangana aponi nde naoya kosopa ngo na kati ya biloko na biso oyoki mama mane alobi donc so olingi aolambela yango so olingi olambela maye moto aza na vision aza restaurant deya nzambe afungi baporte nga moko na ye natalaka ye tolamba bandaka tolamba siko baclient baclient wana donc navandi kuna ka na salon na nzala nanga donc nga moko na ye namoni donc so olingi moto aza na vision ya restaurant donc faut créer donc il faut vraiment créer MG Star boutique to créer binelo mususu donc faut créer donc eza bongo kaka lambaka sauce mo en plus faut couper ça la biloko yango biloko se koza eza présentable mais goût eza te mais ye nyonso emonanaka donc tolanda semble na bino donc tombali boso tomeka batie makayabu tozela sauce à crevette na biso donc toka ça crée aussi d'autres cas. Nesi nonsunga moko ezawa. Tokomi na stage na biso ya suka. Tokomi na stage na biso ya suka. Baingalo na so na mikaki mitungulu ai na jinda na longola ki na niki yango ko fona sopa ngo awawa
Ok. Faut zongisa ngo yango. On a tangawizi on a na tangawizi mai on a tout souci yango tout et puis ça goût. Après ozuma muscade. On râpe muscade. On râpe muscade na yo. Ok. On râpe muscade. Ozuma lititi ya solo na yo te pe de na kati. Parce que c'est une soupe ya soupa. Donc tu es crevette. Donc là ça dindon, makayabu, crevette. Wow. Wow. Benda caméra. Caméra sur la biso bien. Zoango penza bien. Bon na biso ta ndenge ezali. Nandunda lisusu épinard. Épinard. Sous na kati. Écoute na épinard. Il faut changer. Babi ko créer. Ah to créer. Donc là on a ngamba makemba nga pona nga pe ma ekena makemba. Na makemba de kitoko makasi. Bata se bata fufu mona sisi na pilipili. To bo kon pilipili. Moi solo wana. So pilipili mal pesa mo pilipili na kati. To tika ngo 20 minutes. A donner ça parce que 20 minutes be la penza et to kapesima. To yo checker blo na biso. Mais to tiens moi pilipili pour ça la bien. Vers bidoro ta la air na yo 20 minutes au kani. Na mono tema ebele te. Na tema ebele te. Yango mo pe bode boti mai yango boti de mai na. Ai nango OK. Na sauce ni tika ki muke na kati. Yango boti mai na ngo. OK. Donc ozonga, bomoni tamsu bodo ai na nzungu ati to shonze nzungu ponzungu na ki muke. Eze na nzungu munene Donc bando amikeza abantu babiso wana. Babiso la bikie boye. Ok, tozonga. Bon, si vous totiez ma pipi na kati. Ya biloko na biso. Totiaki muscade oyo. Donc muscade ya mbuma pe yango. Ata pe onika soza na moti. Ok, ta zaki na oyo yango na tina kati. Menga sepe na oyo. Sepe na oyo. Kini ya fresh Ko ni kapenza wana. Na kati. Tout en haut papa. Bon, vraiment. C'est quoi? Dans 20 minutes tozongi. OK. Est-ce que tu balola moi to balola biloko yango? Et ça na moi OK. Pour sur la pilipili elle ça la bien. Ça va bien avec la biso. Ici kate na se wana loka mwamba nguba bana pe pondu bachaka nguba ba kunyika boye ba pondu bachaka ili mapeka good difana mwamba Oto ba lo na biso tika ngo toka ni moto na biso na 4 to ici kate Bon, sikoyo ilo na biso totala ngo tokomi na étape na biso ya suka vraiment yango yo ilo na biso ebeli pena ya sauce blanche penza ya sauce blanche donc na kati oza na ndunda épinard crevette na makayabu na dendo donc 4 plans na kati 4 plans donc nguba na biso ya konika na biso ebeli tokangi moto na biso awa tokalinga makemba na biso otokolia ngo na makemba est-ce que ça obligé olia na makemba te kolia mpe na fufu okolia na fufu kolia na kwanga okolia ngo na manyoko nde nga moto olinga ube na mbuma mpe okolia nango donc olia nango eloko nyonso to Bonsoir, on peut pas parler, on peut écouter déjà ni non nguba. Écouter déjà nguba, on peut pas parler na ye. Ah to kalinga makemba na biso, otokolia na ngo. Donc, ilo na biso elia mala makemba. Lebo moni. Soki muto comprendre ki te, okoko komela biso na se. Ah na bosi na eloko boye ndenge nini boye. Toko expliquer
allez obengi pe na numéro so olingi balambela yo toza wana donc landa mpenango mpena bien ocomprendre nyonso tu totokisaki dendo na biso na nani matungulu na ai na biso totie black pepper na white pepper na kati etoki 10 minutes olongoli babiloko totokisaki tonikaki yango ai wana na litungulu na ginger tolongolaki yango na mai ososo na moke tonikaki yango na litungulu na moulinex après nde toye kozwa ndunda totie na kati toniki nguba na biso nguba totokisaki yango po totana falita konika yango na moulinex toniki yango tosopi na kati awa après toyoto makayabu na biso toye kotia mais tobandaki kopresente biloko tobosanaki makayabu na bosanaki après na suka toyoto makayabu toye kotia na kati awa crevette na biso tokalingaki yango na matungulu après tosopi na kati awa totie mwa muscade mwa moke na feuille de rien na kati totikaki yango toke pendant 20 minutes biloko na biso ebela meka oza dessus te donc toliona makemba tokalinga na makemba merci makemba bon toliona makemba na biso ebeli tolonga makemba na biso na moto oli makemba tokangi moto invité na nga omeka ata maa mpe bokilo na nga bon yango oyo ameka sikoyo biloko si olamba yango deja to mbala liboso kaka mbala liboso lokuta mabe te ngai na bino lelo nde tozomeka yango biloko makemba yango oyo mbala liboso yo moko omeka yango usete yango oyo mama meka otala yolopesa bapoint na lite me na omona deja kitoko nsungu ezobima oyo mwa moto eseblo na moto poka invité na biso omoni biloko yango ndenge nini vraiment nayebisi yo biloko oyo fantastique kitoko moko gu mpenza ya gu bongo mwamba oyo ekoti awa eza koya bamwamba nyonso te donc soki otia mpe na mwamba onika ebima mpe goût différent donc foka nguba mpenza yo moko oniki yango nde olamela biloko soki otia ngo na mwamba ebima goût oyo te ebima mpe goût différent donc fo nguba ya mbuma oniki nde tosalaki en tout cas nayebisa bino biloko eza gu moko mpoka bozomeka te so bamekisa yango ata na caméra en tout cas nde nateli bino ata ndako bino mpe bomeka ok donc bolandi video na biso tokomi na suka mama bibishi maa okilo ameki ye boyoki ye ameki abeza bien donc ye kolango osala dessus te bacréa kaka mama acréé na ye mami esendeke asisanga mposa restaurant nga na loba ma loboko abibishi kopesa banani mbote lelo oyaki invité na biso ayaki pesa 2-3 personnes mbote oyebisa bango nini mpona makambo oyo surtout bagene napesi mbote na nga epai ya Fiona ntuka fo boya omeka biloko Jessica Ashlyn boya omeka biloko mabita mama loboko mabita donc nayebisi yo kutana na mami sendeke donc bino mbale dio wana ozala grave vraiment Florida bato France en tout cas fo bomeka non mais mami sendeke ti na France ou soit bon s'abonner kaka basabone kaka bolanda kaka ndenge alambi boye en tout cas nayebisa bino so batindanga na penza be natie bino ata mokili donc boyoki ye wana mami sendeke walika bino koloba babone na biso pe na bato baolanda yo babone na biso tosenga kaka bosabone vraiment esala biso bien po tosunga likanisi oyo toza nango ya kosunga bana babola ya koyede esala biso bien
ya nango pasteur Musapino ka otika tant ici nango en tout cas nzambe opambola bino tango osala pe bon nzambe opambola yo ya nango te pona boye pona boteya pona kosunga vraiment na likaliso nzambe atie nzambe opambola yo nzambe abitike akopambola na nyonso to en tout cas bayekola kaka mutu mosusu azala na likabo na ye mutu nzambe apesa mosusu na likabo na ye mais bayekola kaka en tout cas soki obi ok s'abonner otali pena video tina suka ebimaka boy onali pa ebimaka boy onali ka ba ingrédient totiaki bilo na biso ebimaka boy pona bana na biso o ba ni ba yoka kolamba so balingi ba bengi anti boye to koyede en tout cas next time to ngaza pena ba yang poto sunga bango po bana biso bimazo ngaba ba peka mbala ba congolais ata ba étranger pe bilo pe ba linga peka bo ba pe bilo na bango donc il faut boyer pour la vraiment nzambe apambola bino tout le monde na prochaine émission nguru na nzambe na bandako na bino merci beaucoup merci derrière caméra Walezaki ma fille chérie Brondi thank you on dit que tainde tayawa héritage à Jeanne Bazwa c'est moi pimela Bo s'abonner belé na time of grace, bo s'abonner vraiment et belé nzamba pambola bisto, nzamba pambola bino, maman malongi ya yo angwana, maman 12, maman la gloire, ya bino angwana, to mona na kalate donc bisous, bye.